Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatongé, sauf à l'amatonné, tu es bien que sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo. Oui, Papi Mokoto. Biso tout. Total à rien. De besoin, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV. Là, on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Ramingi na balanda ko les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la rango? Les amis TV. Ma finga batonga bakanga pamba. Si tu ne se payer la rango. Les amis TV. oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment na biske jamino bozaya ko sepela vraiment les rendez-vous est là kakande to mesana to ka vraiment pona ko yela bino ba news ya sika nyonso zo le kakati RDCP ya monde entier. Merci à mon boss Papi Mokoto vraiment ba gros bisous que Zoamio na famille Mobimba et pourquoi pas à Piero Malanda Mokonja ba terroriste na kata Bruxelles. Merci à toi moto simi technique vraiment Dimitri Bonganya babina les amis TV ndé et sika makambu Evandi nulle part ailleurs beaucoup de émissions kitoko ba film ya kitoko ba gag ya bien ba série télévisée ba émission politique nyonso ya kitoko kaka na les amis TV pourquoi pas à Radiabo moi si kitoko na kati ya Bruxelles vraiment zalayo Junior Madeda de Panama maître Junior Madeda de Panama ba gros bisous mingi bo s'abonner et ko salanga ba vrai bien kaka ndenge na lobaka soki bo ebité mingi botunanga pona ko tonganda ko étage etala kata ya ma santé et à la carte il y a architecte était Maracuja est là le rendez-vous kakandenge to mesana sans plus tarder caméraman nabiso ko balancer vraiment image bozo la biso invité nabiso o wapi vraiment artiste monene o ça la fierté lelo na kati ya RDC Zoumantumba
Zuma Ntumba babi mobali nde musala nde eleka maloba na ebele. Bonjour Zuma. Ouais, bonjour Mara. Tout ça, on a bien. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, vraiment, ça va. Toujours vivre toujours au rythme de notre pays, quoi. Dans notre pays, République démocratique du Congo. Donc, toujours vivre dans la Bissau. Zuma, comme vous n'êtes, ça va. Nous avons la grâce, malgré la souffrance, malgré les problèmes. Mais nous avons la Cangolo. Monika, Mongolais, ça a été ma faute. Nous avons ma faute. Donc, nous avons la Cangolo. Ok Zuma, vous s'abonner vraiment dans les amis TV, Piro Malanda et Liliane Maman na Mateo na Kacha Wezembek, biso to saka musana ngamura biso Zuma Ntumba. Boni groupe na yo toki ko sala groupe olongwa pa Tomi lelo za na groupe na boni santé à groupe ezo kenende une évolution tout. Ouais, agence Terre de Talent, ça va. Vu à moi pas problème on a goûté un an mais quand même ça va. Moi ba kombe zalaki zalaki belé bika monde d'artiste ndenge zalaka. Ouais, agence Terre de Talent vraiment ça va. On a profité au peu sa mbote na ndeko na moto banane moi kala babi les réalisateurs caméramans Dimitri Bongania mais bobo ça n'a pété azak artiste pour te jouer ne peut filmer mon boy mais des films en bunga jouer na épée quoi donc la PC vraiment beauté agence Terre de Talent vraiment ça va vraiment agence Terre de Talent toujours travailler justement malgré les difficultés ça yo bika musala ngo ezalaka il faut retourner singa mbongo lelo yo yebi neti ngai eza groupe théâtral yanga eza agence Terre de Talent ça veut dire pendant ngai eza agence moi na quatre agence c'est différent na groupe théâtral eza ensemble ya batu oyo basangani ça veut dire bango nde ba travailler mingi ka ba groupe ba ça la groupe na bango pour na sala théâtre mais oyo nga eza agence ça veut dire agence eza nana besoin film nanga papa nde na kantela non Dimitri Bongana mutifozo yanga plus de violence Dimitri Bongana film nanga par rapport non actrice principale na préféré nanga Mara na zuna nanga rebune non maman na besoin tantine maman mobo ya mwindo ko jouer maman ya Maracuja na zuna nanga répertoire na tiewana. On se comprend, ça dit, il y a des agences. Sauf que oui, dans la agence Terre de Talent, on a une agence. Et pas à présent, on a Tommy le défendeur, on a bien, on peut se l'engager moins beau. Donc, on peut se l'engager moins beau, toujours qu'il y a des ouais, donc, on a une agence. Quand on a une agence, ça il faut dans sa agence. Donc, on a une agence Terre de Talent. Content, la première film. Tel père, tel fils. La première film, on a eu Tommy le défendeur, acteur principal. Moi on a payé papa chance pour papa pas payer ça moi on a chance bah tu vas bosser là moi bah père va payer sa chance avec ça na makolo mais biso pe ba na photo pe ça ba payer chance donc premier film na chaîne tu écoute na Desco TV aïe donc pas peur na mtazo chance kwa agence de talent quand même ça va par la grâce de Dieu. Ok Zuma, merci vraiment. Merci à toi Floribert Kalombo Kansongo. Pourquoi pas Alik, Louimbu, Papa na Rolik Mbongo et Rosette Mbongo. Vraiment Zalayo, Lik, Louimbu. Musala na biso ezoko bakaka bo s'abonner mingi na les amis TV. Mon boss c'est papi mon koto tout ça la kande to yokanaki biso côté kuna to zate biso penda musala to zana te pona ko finga to zate pona ko tonga tant yozo tonga biso to zokeni tant yozo lungo olo bo critiquer papi mon koto zo avancer quoi musala ndele kamaloba ne bele Zuma Ntumba lelo za susu pa tomite Boela kinini po olongwa lelo pa tomi okumise mon père mais yona bozo kanate qu'est-ce qui ne va pas? Tommy le défendeur, c'est mon père. Moi, le quoi moi, je suis capable maintenant. Il y a que moi, bikok nanga. Moi, moi, chambre salon nanga. Ok, oui, na kosa la vie nanga. Pour mes animés. C'est là que miso ye banana poto après longwa. Mais oui, c'est ça. Ah bon? Maraville pour ça que moi, je suis pas maman binote. Tant qu'on colle, ça dit comme une grande fille. Au kosa la vie na yo. Papa motune zanga ba réponse za yo ko comparer vi na ngate na yo parce que nga na otuno ka mutuna te na comparer na ngate mais na peso juste ka réponse na sali 10 ans na makolo Tommy tala kaka na sali 10 ans na makolo Tommy le défendeur o lelo za succès o le ka papa na o yangwana ka isengo longo ke pa na o nazala na succès ou nazala na succès te azaka papa na nga moi je na tambo na ba groupe mara na parcours vraiment na parcours mon costaud. Moi j'ai travaillé au sein du groupe Sans Souci, les défenses Sans Souci est en vie. Dans le groupe Sans Souci, dans le groupe, on a gardé des chic choc le avec mon poète, on a fait présent gardé dans gardé son mot. On se comprendre. On a travaillé avec Delphin Kiro, qui son âme repose en paix.
Faut comprendre. Ça dit nana moi parcours mais parcours. Mais on est ban raté. Mais oui, parce que parcours on a son na yebana et na yebana ce qu'on attend na yena makolo to mi défendre abi mais non. Faut na bimisayo. Je suis un grand réalisateur. Je suis scénariste. Je suis acteur au bâtiment sur Bayebi na poto. C'est grâce à Tommy le défendeur. Na longo na maboko à Tommy le défendeur na ndenge ya bien. Sauf que au moni pylône o eza makasi. Ce que longo peut mener nda ko moni moi déséquilibre wana. Na moi ba biloba lo ba permet na parce que Tommy le défendeur papa na ngaza permet na bato théâtre belé moi bato théâtre ba trop bo. Oh, leti banda na ba lo ba ki ba bo pembe na ya Tommy po be bana yo. Non, moni émission zo bela mi kazuma. C'est na tanga bango sumona tanga mutu ngana émission moni akoma impo. Te tam suyem ta baby c'est là que relation que yona zuma bo yona na président na yo Tommy bo be bana. Ngana Tommy. Na ba moni ndoki belela. Non, ngana Tommy le défendeur au hasard père nanga. Tobé Banate. Sauf que oui, moi c'est comme Dakaboli Bino ya poto. Ah même pas. Bah c'est à poto. Yo tchana ngokate hein. Bah c'est à poto. Ah. Otikela na oyeka moi c'est ngo. Rien elo ezate. Azuma tumba. Ezelo mote. Moi c'est à poto ko kabola bisote. Baza bande on a biso bazali ba congolaise bazali na Kenya. Donc vous comprenez que moi c'est na ngata bino na désordre bino oyoka na bino. Yali na eka mbongo na mpanzi na yo. Oui, c'est important. Ils ont carrière à Zuma. Mon carrière à Zuma. Batantina, ma maman n'a pas tout bas sepela na Zuma, c'est pas ça Zuma joue bien mara. Yo yebi. Ngana grand manager bi ngana bisa ba acteur be na poto mageba na ba succès. Mais ba wanga na ope awa. Mais oui, ça non normal mara. Ah ba wanga nyo ba bi yo te yo zelo. Mara oyamba mise. Oyamba mise misenga. Asa la seule actrice meilleure actrice na poto. On sa fierté na Zuma ngana manager na. Oui, na yebi. Vous comprenez? Ça dit ebele yo yebi. Ata baboyi na bangonga yo yebi na Afrika thématique wana to travailler en Afrika thématique yo yebi na yebi Afrika mais makamusu est-ce que bokendanga na yebi te lelo bakomi ko niyo ngape marakuja moi ki songi na nga wana isala nga ba vrai bien ngape sona ke balobi boya nga fona yembo émission lobelela ngo muta bimisa ona na wanga do zuma nga na yebi zuma te zuma sani mais quelque part ngape na yebi na nga zuma memo na mo ba 10 films mo ba 15 films et ça là ope na poto lelo pour se retrouver na monde entier ba yebi yo Fâché Kalombo ba yebi yo mususu nani Patrick baza mo belé biso ato bomba te zuma ba be moni ndoki belela o eza les amis TV to finga te to lo bande ba vérité ba wanga ni yo pourquoi ni ne salaki yebe su bo wala ine mo sa poto non eza nango normal webi ange Satan azaki premier ange on nzamba salaki na bolingo nyonso pe na ba matière nyonso ya makasi mais aki convier 4 ans na nzambe. Vous comprenez? Même si les Londoniens sont assez amokili, Satan dit que oui, maître nanga c'est Jésus-Christ malgré aboya kango et pas serviteur na yebotanga communauté pembe nanga. Mais il dit que maître nanga c'est Jésus-Christ. Donc ce déjà bandai déjà bongo, non ils sont normal. Ils sont normal. Mara, ngana sali succès na poto, eza pona oboya batuti. Nga le présent titre son moninga okanga boy. So présent lomba moninga le okanga boy. So présent pour des choses moninga okanga boy. Pourquoi? C'est parce qu'on a dit qu'on respectait les grands. Bénédiction bandaka na likolo. Likolo na biso ba papa on a no so ba mikolo. Donc ceux qui ba wanga na bango. Donc je trouve ça normal et changer ce matin. Au lebi nanga kenaye munene tese ko tonga na bango na ko boya na bango de konfi. Donc na za na bien quoi. Deux ans à l'aise malgré ko lo bana bango tout malgré ba botolo pe moi sa poto pas président na yo do e lo belelo. Ni choni fois. Donc ça no kunate hein. Ni choni fois. Malgré ba botolo juno mususu. Ni choni fois. Est-ce qu'on peut savoir comment moi si na yo aux engagés aux fiancés? Na pesi mbote pas ma garçon bi kenana moi c'était que c'est na kosi. Comme on a grand garçon va na plateau. Est-ce qu'on peut savoir moi si na mbote? Moi si na pesi mbote pas za ba gros bisous na yo. Azamboka ni kombo ne nani? C'est na otanga kombo na été pour na respect à famille na ye. Vous comprenez? Les jours pensa que oui pim. Ah bon son mariage ne wana ko motanga nde ba kombo. Non oui mais et ça respect. Donc otike no bango ka cadeau hein. Malgré ba welela ki osundeli bango ezaki nango ya yote nzamba tindelo ya yo. Ma webi c'est important. Je vais te carrière à Zuma. Wana za ba fertilité quoi. Donc c'est important de bande carrière à Zuma. Mais reste la révélation. Au moins c'est important. Et ça nga siko bien Zuma tumba le défendeur ya ba maman Château Rouge ba beng ba bité yo za sous le défendeur ya ba maman te yo comme ambassadeur ya ba maman. Maman Emilengi la maman sociale au senti que oui ba télémarque bazawana au senti ba maminda ya bazawana senti que oui na ça penza pembeni ya ba maman na ça très ba maman na pembeni ya ba maman ça veut dire na ça na bénédiction parce que ba bi nous autres moi c'est atteint place Saint-Esprit. Donc mara ba finga
bafingate et au changer Zoumate, je suis ce que je suis et na sakara gloire à Dieu, c'est parce que moi li pendant moi nguba on aliaka et puis ça va toujours bien, donc c'est ça. OK, merci Zouma. Balobi nil par ailleurs vraiment na les amis TV ndé bokozwa vraiment ma sola boye ba émission kitoko, ba émission politique, ya musique, théâtre, film, gag, tout. Bokozwa kaka na les amis TV nil par ailleurs et sika masolo kitoko evandi mon boss papi mokoto, babi le président Matonge vraiment papi mokoto biso tozawana vraiment bana na yo to saka musala ndenge zalaka. Babi mingi bo s'abonner et ça nga ba vrai bien. Vanek Bindanda Landou na Belgique s'abonner, Junior Madé Dana de Panama, Totoli Wala Luanaise et Maître Junior Tambwe de Panama vraiment. Babi Eric Katika autrement dit Kenjo, Masole Zande Bakotoyo, Fezara Diabo et Trésor Siasia. Ceux qui bino tendeni les amis au Kende Liboso, ceux qui bino bo s'abonner tendeni ni biso to ko avancer et ça biso ba vrai bien ko s'abonner chaque jour dans les amis TV et sika wa to ça musala biso kitoko to zana pour critiquer mututé to zana pour sala kaka musala oyo toyela. Merci à toi Mokoto vraiment papi président na biso président ya Matongé Zouma Tumba papi Mokoto notre boss na pesimbote na patron ya les amis TV théâtre za wana ba film tournamaka zo kota vraiment bo s'abonner. Le boss Papi Mokoto, patron les amis TV, babi moi na matonge ya kala ya tongo tongo babi bana poto ya kala vraiment na pesio mbote zape moi bien moni ba film ekota kota kawana moni nana moi ba défendre mon des aboy so finga pembe na dignité bongana avec oui Zouma za forte dignité au seka pour mama to yebani te yebani Papi bonjour Matumba oza les défendeurs ndongo lobi okomaka ba film aussi commis combien de films depuis bandi ko koma na commis ba film belé na fuka tema TV to ndebeta ba film moya ba 1 2 ba suite fin et belé na beti belé et ça vraiment belé on peut compter vraiment mais ba film penza ya moi milai penza que oui ba est-ce qu'on va rappeler balandi na biso ya les amis TV moi ba titre na au sala déjà na beti ba Zouma faux pasteur na beti Bouzo ba décembre na beti Bouzo ba maman ou bien vous avez l'actrice principale na beti chaînette na beti caméra cachée na beti carte de visite et na préparé siko yo film moko on a bombi comme bonango film wana moi je na tia ma main à couper je vais mettre ma tête à couper oh na pour mettre ba moi ba na poto ba yebi na kota na Eco RDC pas ya Jean Chibo bon appelle sembo de pas ça na loba je mets ma tête à couper sur caméra cachée ratée kota ba nombre de vie bataka ba nombre de vie na beta plus de 185 000 vies les seuls films où beta bon ngazumol so ça encore que Zouma faible est-ce faut na film ka bat pour ba jeune na tout autant ba kombo na tout ya potentiel Zouma lekine ba ah bon Zouma lekine bango Zouma lobi lekine bango atabo chrétien atabo lobi ye kande mtabisa bino ba bossa na kanjunga kalate le bleu ko kalingila on pe nguba le bleu ko servi yo pe na ko tela ngo ata moi wangila ba pupula po ba lamba quoi na les amis TV nde tozawana vraiment et merci à toi Floribert Kalombo grand joueur na kata France Patrick Etimi entre Patrick Etimi na Marakuja libala bosembo biso pena City Solol onte Solol Zouma Tumba olobi okomaka otangi ba titre na tout na ba artiste comédien o bozana bango ba promotion moko nani ondimaka vraiment soka telemi polobi oui openda jouaka openda betaka atanga Zouma pe moi ko bangi sala kanga te moi ko banga c'est trop dire moi ko banga c'est trop dire la pesi masananga mutombo na États-Unis ayebi pourquoi masananga mutombo na États-Unis a confirmé que oui na nzamba ba artiste te moi ko banga c'est trop dire mara naza moi mukena o jeune ba star naza moi mukena o jeune ba présence sans souci na jeune moi mukena o jeune na ba présence belé au bana ba succès moi ko banga c'est trop dire moi ko banga moi parce moi ko banga te le bande que oui ba maso ba jouera bien zo masanga fâché Kalombo vous comprenez c'est des bruits quand même bien ozuba masanga ko ada ilunga ndeko nga moloba et comme on attend ba luba ada ilunga vous sentez que ba jouera bien aussi J de Lou a chapeler l'artiste sentir mise senga vous sentez que oui sinon ba maso ba Barça
coquette bana mibali bana basi nanu te bana aussi nani susu Pierrot ndé on a vu ça pas autobima bima lobby après c'est bon quand même Omar abimi lobby adoya yesi malabino oh ngana jouer na ngana jouer Omar na éviter pour le bagan sous 600 de comment ngana jouer na groupe sans souci Omar atalanga on a appris petit à peu de chasse et ça qu'on finga ça qu'on critiquer te obika vérité obika vérité que ya simana yo ba bala mo babimi lobby awa ozomona attendez qu'on a comprendre bah c'est belé ba chuke le mboto ba mayo ya mayo na pesi kutu mbote donc bah ça et belé au sens que oui lorsque on jouer parce que moni ba Chicago moni cinéma ça tellement vaste. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut tout le monde à piquer à se défendre. Sauf que oui, Ngande Zuma n'a qu'un Nzambe na bango na national. Oh, Zuma Tumba Nzambe na bango. Ah mais oui. Sikoyo nalobi nani oyo mona kake. Soko telemi boy jouer yo peno ko bete ba coup de tête kao. Bazé belé ba artiste bela ma parce que bengi Nzambe na bango, obi yo pena so telemi boye, ngazuma pena jouer pena serrer patron mo pena bete coup de tête kao na lekinzela. Ma foi artiste basé belé. Otangela biso bango. Ah. Ma foi artiste baneti ye. Neti oyo susu. Oh susu bazanga bakombo. Neti oyo. Lelo na kombo. Parce que pour mes années bana basisa bakisi. Ah bon? Moni on a atanga bakomana. Bana ba pesa basa pe basisa na poto mais basa basisa bakisi. Ah bon? Biso fungu kimbango en vendre awa. Oh. Nzamba ba indo parce ngana na fumu kimbango vanda. Ah bon? 5h na koti église. Yazola la ninga auti oloka wana ngasiko 5h na la mokele. Bana basisa bakisi. Boye. Maro yebi bango boye. Tanga biso bakombo na bango. Tu as besoin de découvrir bango oh ils ont les amis. Basimbi bakisi pourquoi? Musana basala ngoka na Nzambe. Tangela biso bakombo. Basimbi bakisi pourquoi mara na Tangela biso bakombo na moto yeba bango. Basimbi bakisi pour sentir que oui aza limité na tie fashion et simbagate. Oh. Na pakoli poudre simbagate. Oh. Sana ke na te pa banganga. Bakipa banganga ngo ate bakipa banganga mais so bakutanga na scène bo ba gason. Oh. Ah mais oui. So ndeni yebeke bango basimba bakisi. To yebani. Mona kanga na toilette. Oh, mais je me bombela biso bo ndeni tangela biso ba. Ana bana ba fan. Bana ba fan baza ba parents bandako. Bana ba fan. Oh, na théâtre Nzambe 600%, Nzambe en a 10%, 90% d'atkiss. Ah bon? Mais je te dis la vérité. Il y a comme le système au bois qui a bois qui la maladie, na minute autoroba mama top aza vraiment na ndaku balandi so les amis TV mama top a koti ndaku ba bois kelier PC minene talaka mama na ndira zaka njoto pembe munene ya minene na ndaku je vous dis ngana kende kotala et bientôt la bozwa vidéo ya émission na mama top donc ba bois keli mama top mbasu c'est sérieux et ça le sousou ya kolobela te Zuma raison Zuma Maman top suto ki babwa kele mbaso ezani kaka ba kisa. Zamba babwa kele PC. PC. Babwa kele PC, babwa kele PC. Sali moi passé. Maman aza maman na linga mingi. Nous on prend bato baloba yande na ndinga aza maman oh vraiment na linga mingi. Ça dit soza na esanga leki nanga. Na binga ko fati sans monter. Ça dit otema na maya misu na yomoko. Lobi ke oui nga père nanga tout milieu défendre ninga banzonzi ngite. Vous comprenez? Taka producteur major zolo kutena ngana akutena ngana na matanga mo parce que pour mes amis tout rappeler non pas battu avec moi zeme atona na matanga n'est ça la vérité mara ngazuma où j'ai travaillé avec des grands producteurs exemple quoi major zolo le quoi J de faire le quoi Alpha beaucoup na trois producteurs na zo kano so ba vie on a so ba kutena ngana ça va petit ngana c'est bon obi pourquoi c'est parce que na conscience nanga et ça la na iloko ngana wasala omoni bele bakota bandako banganga po bayebi o bazate aye lobi maranga na souffrir na longwa mombele ozo comprendre na longwa mombele tina njili na ke njili kokene répétition bon bazala wapi moi j'ai fait 16 ans de carrière année prochaine 2019 là c'est 17 ans moi on a 17 ans en den so même est-ce qu'on est assis moi on a 17 ans papa mgolo ka ba dimité bongana we moi on a 17 ans ozo comprendre c'est pour dire quoi
ebele le bakota banda kwanga bakota ngo c'est parce que baza sur na bango te ngana sur na ngazuma et ça nga passe na moni mama to pa benga nga ya na okipasi asa mama oso na benga na film na nga boya te yebi caché kufa mais maman na bananga ah bon caché kufa pour moi tourner ba film au félé oh yebi na bi de bando tourner ba nzinzi internet ba mo benga mutu mo ba appelle $100 ate $100 na musu tourner na film caché kufa ba producteur tout le quoi congolais kufa nango ba patron ba site nde ba oide biso te ba producteur na biso oso ba producteur na biso ba oide ta omoni artiste au moins sur le koyo mizi misenga siko nga manager na yata yo moko ata yo boy nonga pour mes amis moi ba patron ba site vraiment mon boss bo meka ko aider biso ba producteur ngana na jouer film moko pa ya major zolo kala lelo te oso comprendre ba raska major artiste ah bon minutes yaka 2 minutes yaka caméra bo pesa on caméra mo improviser scène film bo bandi bitumba produit non bo tena film ya aussi ba bende pa pembeni ko ozaina calendrier ozaina casting te mais zo au fond la boya ya 100 na 3 tableaux 100 c'est et bon ba venga le fois ba sera combien c'est ba vie ba zora bien mais les lots cachés ça te les commander nini dimiti bonga na bikomi film na ya zuma yo mutu nanga ya ko tourner na pio ka transport ya ngo moni to souffrir to to popo evané ministère culture a kufa masumo wasala elo côté bon masumo ça mais président na bino ya ba artiste comédien papa masumo zawana azo ça elo côté comment mais soit azo ça elo côté bo voter président sous bo remplacer to voter net nani nana remplacer mais il y a des artistes bazate batangi pe ba classe ba ko mema bino pe bazate comment papa on sumsa ko mikolo a wume pe na ki amoni ba vieux wana to je les dois beaucoup de respect faut se comprendre je les dois beaucoup de respect ba vieux wana non son tout mais sauf que bazana ba initiative té beaucoup de maman Olive là vraiment je salue maman Olive Lembe Kabila beaucoup de maman Olive bolobinin maman pesanga ketch maman na fouté là et après maman attend la trop théâtre autant ma artiste comédien artiste ba ke Dubaï ba ibeli ba ke poto c'est grâce à maman Olive Lembe allons la biso ba souffrance ça m'a to souffrir artiste pour voyager au sein de la visa wap nana au peso visa pas visa nya free d'ici mais quand on a na carte mais quand on carte d'artiste nana carte ya culture ministère na regeta $35 na mara bon on a soumis à ta pétition na lo sobalia na comme on ambassade na senga visa ya Dubaï pour que nous dupliquer ba film nanga ba boy ko pesa baba yo na artiste on donne pas les visas chez les artistes artiste c'est bela mineno ba voyager na ba passeport artistique té baza ba passeport normal comme normal OK je te dis vrai sauf que na papa chéri moto pamba papa chéri jibem pia na ba koyebisa yo nous des artistes to souffrir pourquoi c'est parce que ministre de la culture et art et ça les loroté président na biso ba comédien masumu so ba président de la république obi ba kuta baloba nini intérêt na ekaka bazaka pona ba intérêt na bango ça veut dire que biso ba artiste to se trouver ne logo monte vous comprenez il y a un moni ba komo benga biso ba mandia ko benga biso ba mandia ba tapoto to ndima biso ke ba mandia c'est pas que to souffrir to mara artiste nigérien to tanzanien ou bien nani moto ko bank sanga ko vani maman m'a pas ça obi don na maman chaque obi maman passe obi avanda na ibi imbo avanda no ibande maman chaque na tenda ngode. Ok Zuma, merci vraiment. Balandi la biso ya les amis TV vraiment. Zuma est là les rendez-vous car on est message qu'on a na bi ke bolandi vraiment na bokebi nyoso Zuma apandi teke malgré aussi cité do ki masimangonga Zuma to zongela lisusu même en plein tournage to les kala tournage nyoso comment les artistes bazo souffrir ndenge bazo passer ba tournage na bango qu'est-ce qu'ils gagnent tout ça to zawana vraiment on a les amis TV to ça ka pona musana biso Zuma to mo kene vers la fin émission na biso okolobani na ba fan na ba mesana kolanda yo okopesa bango nini ya suka pe numéro de téléphone na ba dédicace. Vraiment à tous mes fans, vraiment je vous aime beaucoup. Je suis de cœur vers vous, surtout mimi ba maman, pour on a défendre tout cause ba maman et
boa kitoko wapi le défendeur na bino yeba maman Château je surnommanga ambassadeur et maman je vous aime beaucoup vraiment bon mais ka bolemba biso ba artiste té maman ta artiste alelo que oui nana problème andako papa ta artiste alelo que na problème andako boy début je sais pas si tu souffrir tu gagner nelo moté comment nous les artistes tu souffrir tu gagner nelo moté comment tu souffrir makasi bon mais ka ko début je vous aime vraiment beaucoup botaka monde to sepesa bino avec trop de larmes na tourner na olela na tourner ba isinga banda tongo mais na 3500 francs même sur notre transport on a 1500 francs tu vois ça fait aussi mal au cœur to senga no kan ba fan bo soutenir biso bo tika biso to kan de bo sunga biso bo soutenir biso numéro na nga téléphone et ça vraiment moi passer mouton ça a besoin de contact na nga abengaka mara a peut c'est numéro na nga contact sauf que oui je vous aime beaucoup vraiment moi mbote na pesi mbote na ngai à mon boss mère yes la révélation comment on appelle ça merci maman na nyonso zo sala pona nga j'étais malade au lobby kosomata tongate c'est ça le cœur d'un moment comment merci maman mère yes la révélation et na famille bomolo mobimba et sans oublier chéri bokoko bopo le kekele na ozelaka kolina ngande lobaki Emilengi la maman sociale babi na pesi mbote na pesi mbote na na télémarque sans oublier Yozayanga na tanga komono kaka mukolo to balana pour nous protéger pardon on a pesi mbote na ngai achati la légende noire igeti lembe anti bal babi moi c'est Moussène Nzambe merci na noso sala pour ngai igeti zemanga na pesi pe mbote pas ça sans oublier les rets katene de la patronne babi to bongisaka kama mama na keke mama na kiana to bongisaka ka yo za masha mumenu atebi mi musisi ko bimaka yo yebi na pesi mbote na baono so bolinganga na baono so bolinganga te sona bay peut-être likamoko o yesali no vraiment moi passer vraiment bolimbisa to aka batu vraiment to aka batu je vous promets de bons films ba film ebele roya je pense bien notre boss ce qu'on appelle ça un peu espace à moi 5 épisodes pour te replacer comment on appelle ça vraiment mbote marandingo yambenga au pensai nanga et na pesi sous merci à Dimitri Bongane babi moninga yanga ya kalia bi mo ba souffrance en tomoni comment na lingi vraiment bino non so mingi na ngi ba mukolo si na pesi vraiment merci papi mon président de Matongé babi papi mokoto et mokoto nini babi Jimmy Weston babi poswanga ndogo comment on appelle ça merci vraiment. Ok, merci Zouma. Merci vraiment les amis TV. Merci à toi Héritier Mvouki na la crèche. Et pourquoi pas à Pierrot Malanda Mokonji. Yo penda na pesa ka lusako vomeba. Ya biso tala kabana misana bino. Et pourquoi pas à mon boss Papi Mokoto. Babi le président de Matongé, les amis TV là. Liliane maman na Mateo na kata Wezembek. Zalayo Edadi Manaka. Yangande comme moto za charge au latin maracuja salon de coiffure ezaka moko na gare du midi chez Dadi Manaka okoti okobi mandenge mon côté et Floribert Kalombo Kansongo na France Patrick Etimi grand joueur na kata France Patrick Etimi mana vraiment balo baba lembe Patrick Etimi merci à toi Dimitri Bongania Zouma Ntumba penata ozana les amis TV Zouma Ntumba kokendete Zouma s'il vous plaît eza les amis TV taka site na bino ya sika so conseil le comment pour na compte les amis TV okoloba nini moi loko mo sala jar na tikeli au place les amis TV na le bino ya fort bozelanga je vous aime beaucoup, merci beaucoup.